Oui, comprenez besoin déjà c'est Tindika News avec Yannick Topika babi dalebo masoto dalebo Yannick Topika o ya bino Yannick Topika zalana pour le repasser bien information surtout babi lelo Yannick Topika to kitina ine 3 na siège à répétition ya faire rigoler Jésus de Nias to beta par rapport ya évolution to combien to moni ke ba mise bazama na ndenge évolution to sola quand même na Ritenzele aza animatrice ya auto travail na génétique ko leka par rapport à masole zo keneme babi rando o ezo continue ndenge mo ma be rando o de clément zo pela to sola par rapport à masolo ka to kuti mise na bona bongo loba petit bagigo là ba mise belé mais parce que numéro sur la mais Yannick Topika toujours pour s'appeler Sabino mais ça fait moto pour na technique babi le dans fait moto professionnel pour merci na prêtre des prêtres babi fait na papier qui est très fort fait qui sont très fort ba fait na salana ba montre mais tout ça déjà na Ritenzele déjà awa na plateau Yannick Topika bonjour Ritenzele ouais bonjour na batutu ba Holanda biso kande za makasi babi migolo na oli ali nuka ya suka kande ya makasi par rapport à notre album nous na promotion comme kanda par rapport à quoi balobi na mokili soko moni muto aza impoli ya makaka batu so mukolana linga ya retoucher abulete koza baba abulete koza ekomba abulete koza baba abulete koza ekomba musoza na bana yo pe ba kotelemela yo oza pe na munoko ya koloba neti ne pa zoloba mutaza baba zate mutaza baba zate par rapport à masonde kenda kekete babi keno guerre wana bino bandi yango bandi no beta atana ke bola na promotion album na bino ke ope tinte mona 4 suki sango to suka nango par rapport à masolo wana te eza nango to sana katsa mbokati oza mboka na biso bande na biso musu bazaka libanda bayebi makambo ndenge ekendaka rien n'est disque za biso soto bi promotion to banango ta po 3 ans to banda rien n'est so mutabungeli ofo bungela ye akosoigner soki ye mo yebi petit nanga o bien fait nanga o alobaka te ngane mna soli na mabe pour reconnaître que atena zonga mutu mais soki abungeli yo tikaka ye akoma sala buzo batili komsusu ayo tinda yo ke so melanga papier génique na miso moi sina comprenez que toi la Ritenzele message je vois quel moment social merci na venanga WSIA Willision na Paris wana mama Lidia Bangala bambote na ebele babi paparazzi pe ya biso moko mais Ritenzele par rapport à moi so monte que non beaucoup chana c'est botika bochase par rapport à moi so babi pour nous bokeli kolo makasi to simbi nini to chana c'est to simbi nini ne boka ko attaquer vie bongo kolo baba no monte que vie mutu mo azaki to sola na mikolo ngabi kala sa dernière force ona nini kaka ye papa kufana na maloba ke akolobisa ka yete papa nani papa wembati papa na biso papa wemba akufa na maloba na ye na maloba mabe na munoko mo we akufa na maloba na kanda na yo pona nini kaka ye bana nyonso yo lingaka obeba na batu nyonso mokolo okufa banani bakolela yo biso bamongo toyembaka ndoki bolole obandiko boma bana bandeko bayo mokolo kokufa banani bakolela yo mokolo kokufa banani bakolela yo mokolo kokufa ebembe na yo kozanga bato pe bakoya na bango me baoyima muto pe na tiki biso à l'aise ya lekisaki eza bien te omona nzambe te ndo ba leso kufi bilo boza te leso adaye tokoya na biso eza matanga mutakufa na mabete tokoya na biso mais eza na bato mususu bakoyima ke atiki musique congolais palaise ozo maltraiter na génération ya bakokolo na yo génération na yo obandi no kotake nanu bato o balekaki yo obandi kotake génération na yo obandi kotake bana oyo boti obandi kotake bakoko ekomi tina bakokolo sekoza nani tobenga onani na babino bo mutema parce que par rapport na komisi mwana ke non album c'est bonde ba bongisa mwana ke no leader na bino sepelité problème na biso te wana problème na bango na bafani ba matsanga bato cimenterie wana problème na bango matsanga dendisa malembe matsanga bina matsanga mo babina matsanga mo mbala bina bongo te pardon s'il te plaît eza bandenge na ba click na bango kuna bato cimenterie de Lukala nde basaka ba click na bango nenga bebisaka bana ya bato ko fungola bango basema oba otu bazawana ko na ebite so balali boyo ate mukongo boye kuna polele eza click na bango wana eza click na bango so iba yokani babongisa babebana eza click na bango biso to da clan wenge so bana les padres lobaka te soki alobi lelo sia seke likambo ezali Jésus lobaka te mais par rapport au que nous boza bana clan wenge
Comment est-ce que non clair bon ça peine père na bino 20 sonne bango ne ya bongisi na mwana to monipe que non mwana pas que côté à père na bino on est dans ma biso ya beba na biso to za ko sa charger na ye po ya beba na batutu batu ya beba na bango baza bata génération na yete si ko ta ke pe makambango tant le pas datali ga na moto na ye succès ali makambuto ezali voix ezali faut sa charger na ye ya sa sila kala les padres mutabandaki na te les padres banane les padres bandara batute les padres azana le kola ne mère na biso lo ba lycée tika mbo ala ali alala les padres lo ba na yete moni mo so avandi boy les padres tala ne makamutuka boye bundani kana mungongo kaka parce que bakomi remarquer que moto ezande pas les padres bango tout bakoma odembela les padres o luka problème no Jésus faut za loi papa chéri pour mon leader charismatique te so avandi boy avandeli makamuna ye yenda lo ba bino wala banani le nani papa chéri faut za loi papa chéri exactement il faut que diembela les padres ngana nga nzele na nga mama etake mama mais mama pe na ndako so amoni pe ba ko mo déconner pa ke na batu pe ka mabeso to bebana to bebana mais maman appelle sa moto makasi te kasi ko mama pasaka bongo ndeti ngande na abo na ebike nde na abo na ebike ngai mama na sala soit na société telle sikoyo ba mama balongola bilamba na goma likola mbokati ba mama balongola bilamba na goma mais oui na ko kata bilamba pona Jésus makabo ekomi mabe ba mama balongola bilamba na goma pona mboka hein même na société place ba mama basala so ba moni gozoela bango mbutu ba ko bwaka maputa po batutu ba ebi geriti nzala bima pa les padres na ko yaka teke kaka to yaka te bote muta sola mabe sola mabe na batutu soki bino bozale mususu boza contre ndele mususu to lo babu bon meka pe ko sola pe na mutu wana finalement yo zala kanani olinga robe bana batu nyos ba sola pe na e. Mais par rapport à ça, guerre comme Makaska par rapport à Bende Chikito Chikito comme il répliquer, comme il répondre à Bino. On besoin de vertige. Marambu ya Chikito zolo ba maramba Chikito bo Chikito mbali bo salon. Chikito je sais là. Ba Chikito ba sila bazana ba mpoka ba tika na bango ba lipasa misoni. Je sais là nango déjà Chikito za sumu toko ya na TVT to lobela maramba Chikito. Po Chikito avant kende kuna alongwaki déjà. Yazana ya mpoka. Atambo dana bo tutu déjà Chikito ninga zana. Ba Chikito makamune toko lobela te na vie mwana soki ozolia na kati ndako soki mama azo valoriser na papa so moni mwana longwe na kati ndako wana ke na ndako mususu aketonga papa na ye papa ya ndako wana soko accepter mwana soki yo pe papa no za mabe ozo tala ke mwana oyo baboti yo zo wanga na papa na yo okondimande ngai tozali awa kaka ye mwana wana akowanga na pe bango po eza ndenge na ye ya longwaka na ye eza ndenge nani mwana na longa ya longwaka na ye alongwaka okese liboso ake bakota bangola kuna asala okese alongwe ake lisusu epa kokobar na biso babengani ye babeti ye kuna alongwe aye lisu kuna akomelanga kutu na message chef nana message ne awa chef vina nga ezobeba chef à répétition non le chef d'orchestre Ritinzele première dame de l'animation banda makama musique et bandana ne salemate Ritinzele chef d'orchestre balobi epesamela mutu nyonso te mpifo babota maranango ngana mungala 100% biso bangala totambola na makila pouvoir descendant mabelelis te descendre mabeli sisu neni na mabeli ça vient na biso Équateur na plano plano ko boraki siko na ndenge ya bangala na ndenge ya bamongo Ritinzele ye na jemoko boyege bangala pe bazo lumière pe ya bangala Ritinzele pour na ndenge ba mouvement ya ba les padres na ndenge ba mouvement na biso pembe na Jésus ba tsa chef za mikatete ezantaka tenga na mungala na de na makila ya na de na makila pouvoir ya kibokonzi biso bangala totambola na pouvoir wana na makila. Mais par rapport au monnaie que non bah il un message na ye Ritinzele bozela la tsabino message na ye zali le baga pour téléphone Ritinzele boto ça par rapport à temps Ritinzele vina nga ezobeba solo la na président na zonga na mikosa maki na komi kolala nzala na zola libanda boyokela nga ma bozonga ngana c'est bon zela na sola na mokonzi na meki na sola na quelque batu babite wana assassin mwana mabe papa omoni totambola boye na vie eza na batu musu baza na bakindoki ya kobotama
Sko ayaka place bato bazali atali ke toi ezopela azoluka moyen moko abundisaka bato ezosimba te na poto yoko imaginer to telema boye to linga to songa to simi ba bagage mundela telemi boye il faut récupérer clé ya ndaku to linga to songa ba car ezali banda po ma sur aéroport mais asimba bouteille abeta échappé tala non yo mo teke zaki ndoki po soki mundela bengi police ya na mo teke bogela na ba billet na biso ko beba na solenga bi papa pona nini ozotala venir na yo te olongoka na yo kutu Jésus atali ke mwana azongi so sunaje bato mususu tokeno su poto bato mususu baza ya koloka donc mama mususu za bato mususu za kuti ya kolobela raté mérite ntele par rapport au bakeno to ko mukina so avec no binelo ko pesi no vertige pour album ya fali Betty World partout bino ka bosa limité ah yango bosa ba faire bien est-ce que robeta on peut bino na éviter ba mama on peut beaucoup monter na bato pe album Betty ya bon na éviter vraiment OK on note elo oni na o Betty wana na éviter est-ce que mon peut to mo samara musu na ba sentiment eloko ngo Betty yango eloko Betty yo oui ça to éviter Jésus penaye est-ce que bazaka penga yo badrien mukia des awana banze mwana ta batu belende balakisi ba identité na bango ke bauta na ba check you take your time I say you chebe akuti mama aizo say want to say yo yibi kwanga ngana yibi loso bongo balakisi ba identité na bango ndena yeso migolo yo betelanga bunde voloko ba imane tout basepela tout evida mutungu ba evida sila evida wana evida mutungu ba sila kala silowe mirinda masanga kala evida oza mirinda evida esio sila évident asiba sila na bango mais retenir la par rapport à ma sonnerie au Kenya au moins tu besoin perdre temps pour surtout pour un album oh besoin tenter ça promotion par rapport à qui na barando na nzembo tenga na ba elo monete bana intro na banaki intro etage guerrier na kata ya musala mais no ba pesinga na nzembo te tokoza na distraction ya kolanda mutu wana te to sa ba congolais mutu soki alobino mabe ke ne pe mabe disque za biso mboke za biso tokozwa ka tant to kolandela disque na biso tant ya soli mabe asola na batu mabe o ezakla wenge ba okene pe mabe mo te feshi ba suksarai mokula suki saye so lokwa bandi na le padre ba relation ya zana bango pe bazaka pe ka pa na biso mais comme ça niveau ofinga na ba maman ba réseaux sociaux mo te kene komi makambo ke tina juste tala ka makambo komi ya ba maman eko pongani na zaka bwenga ritinza so fingi mama na nga mama evala so za sodo bunda ba guerre masasa suko suksa na vie na yo na histoire na nzoto na nga pona obeta munduki mutazuli sasa oya kaka so na kangio o mo benage so place nga na tikana ngona munona nga mowe okufa na musunya mutu na munoko comprenez que là tout ça déjà la retentel à la plateau Yannick Stopira merci toi poto merci à Lando Muzinga na reine na moni so Malila de Londres les champions na Londres na bambote ne belé aller malombi pe bambote ko abi ya refait que so mais très fort Papi Kelly ba vila nga kati ya palais bande ko to HM concert na nga ya kati ya palais même moral mais retentel par rapport to ke malmoto chitina na entretien pesa mabana poto ba wata na mitso magumo boy mo couleur na yo par rapport à ma sonne zo kende ko babi tout ça déjà na retentel moi le mo boy ça so moi c'est bon moi crimo ouais na ndenga migolo yo mwana ba mwana so kiriku alo ba n'importe quoi ali mtapesa no badasa ba ba klebele apo yeba bon omoni batu mususu ndeti ye to yeba ine kala je ko le kabino ba ni matatu bosa ye to yeba ine kala omoni ye na ndenga mabete ayebi gende azana mutune bujara bela liboma ye to yeba ine awate ye abenga ngande allo ritinzele nga salite c'est pas le padre s'il te plaît oya te ozaka na bangenge osakana te nga sala ngana yebi na nga teke yo sali test kuna ngana yebi na nga kutu te na ya test boye epesaki pelekese ye toyeba ene kala ya tongo ye bando kange basinga bapekisaka ediamba kutu na ndangu na bango po azaki so ameli diamba boye makambo ebebi siko bayo talaki na munganga te ye fo bokitse na dozi nanu ya agendele kidole dole moshore leki yawu posangule leki whisky cigarette leki benye bayotala bite yo komelaka babiloko wana te yo fokitsa nanu dose sana ona sendo monike akoma kosala kwa mais azana ba période na ye pe no mona na ye sonné
Mais il y a confirmé que non générique a travaillé qu'on est bête par rapport à bien à beaucoup qui bloqué besoin moins. Na habité bilo rombino bolo ba bête bête wapi wa ba ngone bête. Tu confirmé la micro là qui bête. On a tout na bino ça. Yembela na succès à les padres baza basi basila biso to en attend to en actualité. Ritinzele azana makambu le padre makambu ezali azopesa bana ne chance azopesa makabati ka rodiembela na basima ba succès ya bato ba créer actualité na bango moko boye na mouvement na bango batika rodiembela ka o boye na boye te parce que guerre en botika on kande bo démarrer ba char guerre oyo ezosenga ba mikolo bavanda po biso moko okeli kolo biso boto okeli kolo bo bunene pas mukolo parce que mukolo ni bo fani mukolo za ko se respecter te bongo sani mukolo se respecter te gumba ya ogumba mukolo za ko se respecter te mukolo alingo respecter bana mikete ata na banda kunde to zalaka boye so moni mukolo aza ko se soki lelo afingi lobi kuna fingi lobi okuna fingi o mona pene kuma na moma mo boye pena ki otali pena ki ngada na bima bele na tolo ngande ni ngada na ebi dande batsaka da soin ya finga boye ndeni obungela le padre na bana na Marambuto bato baluka na musique le padre sala le padre tambola na baka aza le seul musicien africain ana Ferrari hein bobo avec faire la patron de la musique ouais ana immeuble bango bandako na bango to mona raté ezalaka ozwi kara mutu moko boye nan matongi ndako nani ya fait na biso studio mona ndako bongo ta 5 niveaux le padre otonga na ngambo ya imikate wana ba 2 niveaux le padre otonga 5 niveaux et na bon fond wana immeuble ogi na âge na ye wana tango bango bazali na ba âge les padres ba kumba no ba vélo siko et ça bango jaloux pour photo calculer na ba âge bango bazali na âge les padres azalaki les padres azali bango to bazali na ba âge wana bando kumba no ba vélo mais siko les padres na âge o ya zana wana tala ba bien zana siko tia koma na ba âge na bango c'est ka ozaleli plus haut Jésus est plus haut aoyemba bien aobina bien makambutu bien plus haut nje to mukena soka poto sisa na yo mode la feba dédicace bato batalo libanda moi numéro pe bana to poto balinga ko webisa bangoni ouais mode la feza te po makambo ezaka ka riti nzela zana no envie na yebi to okutana to sola lisusu to lobela lisusu so tombe na moment que to tena se to chana se so tombe pe na moment pe ya to la na likolo to ke na mo pe ka likolo poto aka likolo mbote na vie na ngai Alain Mavinga na papi Masuta na pesi bon anniversaire na vie na ngai Alain Kembela 3 fois garçon de disque Alain Kembela na pesi mbote na Suza Kapaya na pesi mbote na vie na ngai Gina Mamale babi ndoya mama ndoya mama Evala mère Gina na pesi mbote na Rodrigue Mokili na pesi mbote na patron de tous les patrons o Migola Sombi le pango na Belgique vie na ngai papi Diambo na Mr Cash ezalate parler na Belgique ya ndenga ba jeté puis parler assez papi Diambo na Mr Cash na pesi mbote na mwana na Plamedi Diambo na auto kenemi kilikala mingi te na pesi sumbote na Bishakalambi motema ya Gifukiandi na pesi mbote na petit na ngai tozaka na ye Gloire ya Gusi bio mobali babi mobala mwindu babi mibala milai basila ah oui moi numéro de téléphone tu balinga ko tanzania ouais numéro de téléphone Pegingira na pesi mbote na Pegingira na pesi mbote na Nathalie Kambenga na pesi mbote na Jires Peugeot Jires Peugeot na pesi mbote na bureau mobile ya Nicolas Jires Lumeso na pesi mbote na Serge Bola l'impresario babi migolo na Londres na ndenga Londres Serge Bola l'impresario to bangelo rote biso tu ba to ba congolais o egoya eya numéro nanga o alinga contacter Ritinzele toujours ka ndenge zalaka ya Wili Musheni anginda tongo na ngulumanana tongo 5 ya Wili asangindaki bino bola mukabu kuti dia mvua maana misa ya Wili Musheni uteka 89 76 86 984 89 76 86 984 ba numéro nanga o pe asepelite na ndenge Ritinzele se déchaîner boye sola na ngai Ritinzele oke na biso mabeto sepelite po zarabon po batu tu ba yebi libanda na kati ba yebi Ritinzele azalaka très sage mais na yebi bino ka lisese oyo ya ko lisese tene makambo salema na yebi bino ke ba mama na Goma bakataka bilamba po na mboko yo Congo place mama zolia so po ye ko bebisa o mona peke mama olongo aliputa dans la minute po na le padre Ritinzele a manqué
na manke bolimbisa ngai po boyebi nga na bamakambo te mais bamama na mboka balongolaka bilamba bamarchaka mpo na mboka Riti Nzele a manke po papa zokende koko oke bien te biso benga na bamongo ngoya oke bien te ngoya soli mabe ngoya okende bien te c'est pas mabe oui to so c'est mabe to kene mabe moi to kene bien to kene mabe to manke bolimbisa nga na ba fanatique o balela Riti Nzele na sangi bino no excuse belé bato balingaka le padre ba fanatique na biso na ope ya biso te bolimbisa biso po ngoya soli mabe bino pe bomeka kosola pe na ngoya acha na se biso pe to chele na se so beti ballon système ba coup de tête au mona pe ke ba Jonathan Bolingi ba joueur à Milai ba telo pe ka ba coup de tête ba di merci Mbokani hein ba chancel memba ba kebano ba telo pe ka na ba nenga ba coup de tête yango wana Riti Nzele na bino ye chef d'orchestre babi silence chef ndazoloba yango wana merci. Vous comprenez que c'était Riti Nzele la micro ya Next Topira. Merci à Eva Chibang on Afrique du Sud, merci na Masalanga Moabi Oliva na Kenya na bamboto ne beli bande ko tout bobenga ya Next Topira dalebo abi atomo sur la mo système que donc solo libiso beto solo merci à mon père manager collection de pour Rabat bamboto na beli batu tout botala rabiso ba velanga kati ya pale babi refait que sombe papi qui est très fort quoi abi tindika masonde yango benga nga tiki bino ciao.